Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kombo na yo Yesu, kombo na mokonzi, batanga bakonzi nyonso, se yo nde oleki, na makasi pe na nguya, po Nzambe ye moko aloba. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Kombo na yo Yesu, kombo na elonga, batanga balongi nyonso, se yo nde oleki, poku na ngomba Golgota, sete na maboko yo gangaki. Tout est accompli, t'étais l'espoir. Kombo na yo Yesu, kombo na mosungi, batanga basungi nyonso, se yo nde oleki, na makasi pe na nguya, kombo moko se epesameli biso. Oyo tokoki kolonga nango, se yo Yesu. Kombo na yo Yesu, kombo na elonga, batanga balongi nyonso, se yo nde oleki, poku na ngomba Golgota, sete na maboko yo gangaki. Tout est accompli, t'étais l'espoir. Kombo na yo Yesu, kombo na mosantu, batanga basantu nyonso, se yo nde oleki, poku na mboka na lola, butu na moyi bakoganga. Santu, 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 yongo santu tokoyembela yo.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso ya Lelo. L'émission Nabiso ya Lelo sur toujours na Welcome TV. Avant la banda, émission na kolingana nous tous na un petit moment de silence. Ndenge boye baki ke toti ko perdre monsieur Tshisekedi o azalaki l'éternel opposant Nabiso. Alors na kolingato zala un peu na petit moment de silence pour la mémoire naïe. Après, tu recommencer l'émission. Merci. Merci. On est allé pour la mémoire, M. Étienne Tshisekedi, tout est perdre mercredi passé. N'a causé vraiment na commentaire lelo nako tika ndenge boyebi après ngai na pasteur bienvenu Messalin ou azali très doué, très bien placé na ba information sur la politique na ya Congo. Après nga awa aroleka pour na aloba asala plus de commentaires. Ngai pour le moment je na observé kaka et puis après na ba mikole koya tokoki ko sala moi ba analyse tokoki ko lobela likambo mais pour le moment lokola deux ezana nous donc na osala na calme pour le moment. Encore une fois on a présenté ba condoléances na ngai na famille na ye na famille politique na ye nyonso. Sujet na ngai lelo ezali nini na yeki merci encore naza sur bote Rolanda nzemba kitoko yo ya adoration ya pasteur Martin yende mutazoko kambangai spirituellement donc azoko aza pasteur. Alors na remercier encore une fois na belle mélodie oyo o boti Rolanda. Lelo to lobela nini ndenge boyebi nazongi na Welcome TV na sano ke na bandi émission oyo année oyo nouvelle donc dorénavant na kozala na bino chaque samedi ezali année ya sika makambu pe eza ya sika. Alors, nous allons chaque samedi, tout le baka, de tout et de rien. De tout et de rien, vraiment. Pourquoi on a décidé de 30 minutes? Parce que nous avons une chaîne Oyo, parce que nous avons une chaîne Nabiso, et la chaîne Moko, et valoriser, nous avons valoriser Mboka Nabiso, la RDC. Nous avons une information, na source, information oyo ko aider biso batu o ke toza na mboka te tozora ba information. Alors je me suis décidé na lobi non totika nanu ba négativité totika nanu ko lobela kaka mabe pour la mboka na biso. Donc tozwa kasiko un peu de temps to la kisaka to valoriser au fait mboka na biso. To valoriser on ndeni sur tout le plan. To valoriser sur le plan musical, politique, théâtral, nyonso. Donc, tous à la scoto comme na habitude moko ya kolobaka malamu pour la mboka na biso. Pour la soki to tali bien l'Amérique comme na siko président ou asa sur place Donald Trump a bannir bamboka ebele. Pourquoi zo bannir bamboka na? Azo bannir bango interdiction ba tia makolo na bango na États-Unis. Pourquoi? Parce que batongo balingi mobulu mingi na bamboka na bango. Alobi tanke bokotika na mobulu te na mboka na binote bokotia makolo na mboka na biso te. Alors biso to boyi ke biso lobi pe bakamata Congo balobaki o tokotia susu makolo na ba États-Unis te. Non, to boyango. Donc il faut to sala makasi. Il faut to lakisa ke to na mboka na biso eza eloko makasi to zali na babiloko ya malamu to koma ko valoriser yango. To longola makambu toujours ke Kongo boy ezali natina moko te. Tozana mboka ezali mboka moko ezali kitoko. Ezate ke tozana mboka ebele bazana ba problème na bango mais balakisaka kaka mabe ya mboka wana te. Oya ko se sentir ka monike mabe ezali ya mingi. Okiti sur le terrain oyeli biso ba image tokolakisa ngo pe. Tozana problème moko te. Mais tozwa siko habitude quand même ya ko valoriser biloko na biso. Yango lande tokomona ke tozo pesa lokumu ya mboka na biso tozo pesa lokumu la peuple na biso. Ba négativité ça ne vaut pas la peine. Tozala ki awa na équipe na biso ya football
et que par exemple kobeta pour la Coupe d'Afrique, ba sepelisi biso ba beti ba le kitoko. Mais na suka ezali ba biso que ezali jeu, c'est un jeu. Ezali teke bazoko bunda bituma moko te anite ezali lisano. Bazoko sekana. Ozomona ba beti ba le na bango ezali jeu, il y a toujours un perdant et il y a toujours un gagnant. Ba komi na suka to bandi ko finga bango. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Tozaka ba tozali satisfaits. Na bani na biso na ba bien na biso bateau bazo ça na biso plaisir tozana satisfait c'est pareil tokokota na théâtre tobandi ko finga bato théâtre tokokota na politique to finga bata politique tokokota na musique to finga bata musique mais tozo ko sala likambo on dirait que biso tozali en dehors du Congo tozali peuple wana te donc yangona na lobby plus rien ne sera comme avant. Je vais valoriser mutu nyonso eloko nyonso o ezoko sala maya bien na koya ko lakisa malamu nango mutu nyonso o azo sala eloko ne ya bien ezala pasteur ezala mutu nyonso parce que dans na ba pasteur il y a des bons et les mauvais donc tokoki ko globaliser batu nyonso tuté o ya monika zo sala eloko ne ya bien to ça obligé ya ko valoriser ngo to ça obligé ya ko valoriser ngo to tika na lo ba habitude wana toujours ya ko vouloir casser les autres, tout le monde a toujours ma béabatou toujours, comme je l'avais dit dernièrement, Tomi Talarana bisomoko avant de banda ko finga batu mususu, avant de banda ko critiquer. Donc tant que banda ko ça la pawana ndeto ko mana développement, la développement. Voilà le qu'on a ngana lo bana bino o ke na pesa bino kaka ke na sabino ke chaque samedi je serai ici, je prendrai le temps. Pasteur, bienvenue dans la semaine, mais je n'ai pas le temps de la semaine. Je travaille full-time. Je suis une mère de famille à full-time. Je suis une épouse à full-time. Donc, le peu de temps où nous allons samedi. Donc, je vais me sacrifier. Chaque samedi. Pour la toku, banda kuluwa makam la biso, yamboka. Makambu yamboka. Nous, les Congolais, tout ça, banani. Capacité na biso zali nini. Il faut se poser la question il faut valoriser le talent il faut ça la la mise batou et ça couper ça pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience moi-même cette année na moni na comment la vie différemment. Na essayé bino que na passé qui na accident moko très grave mi se fungwami na ye na comment la que la vie ce que mutu batio na mukili utilité ya vie na yo sur la terre c'est quoi? Eza nini? Est-ce que batindo na mukili pono ya o critiquera batu batindo na mukili pono ya o bebalobika ka oyeka na mukili o bali o boti o kufi te mutu na mutu azali na place na mukili il faut au servir société ata soko zofanda na quartier mukolo mususu ko mono va na quartier boye voisin na par exemple ndako linga ko zika o sauver voisin wana o bengi pompier ozalaki utile na mukili osalaki loko moko ozalaki utile na société. Pose-toi la question ngana na mukilo na sala nini nazo sala nini na mukilo but na ngai eza nini ezaka kolia kolala kolamuka te. Tout le monde a quelque chose à donner à l'autre. Mutu nyonso nzamba sala ye achaye place moko ozala utilité oza tu es utile à quelque chose mais il faut y bango place na ngeza nini utilité na ngeza nini. Quand vous avez utilité, vous avez capacité on samba pesa yo, vous avez linga ko salela ngona ndenga mabe. Mais au komi na ba esprit moko diabolique, ça diabolique. Comment mutu yo ko vanda kaka, musana na kaka uzo finga kaka uzo ko finga. To mona est-ce que association moko salama ki ya batu ya mafinga. To mona association moko batu ya mafinga, ezala raté. Ezana sens moko te. Pose-toi la question, utilité na ngana mukili ezani. Nzambe achanga na mukili pona nini. Moi je n'ai plus peur de la mort, nazo banga morte parce que mutu nyonso akokufa un jour. Et loko nazo banga siko na bi mais le temps que Dieu m'a accordé dans la vie. Comment je peux utiliser ces temps-là? Et loko yo sala ngai peur, c'est ça. La mort, j'ai vaincu la mort pour le moment, mais nakokufa na ngai. Un jour je vais mourir, tout le monde va mourir. Mais pose-toi la question. Le temps où nous avons bâti na mukele, utilité nous allons nini. Utilité nous allons
utilité ezali nini toyeba vie ezali vanité de vanité tout est vanité donc yebaka ke tokokufa lobi mais tozwa temps na biso tosalela yango malamu nazali na message kaka ya introduction pour lelo samedi donc nakozonga samedi prochain pour nato banda ko développer vraiment dans la kati vraiment complètement to développer ba sujet nyonso. Alors toza toujours l'année prochaine l'année nouvelle pardon année nouvelle ils ont continué pour l'année donc 10 décembre prochain toza ka année nouvelle nazo souhaiter bino vraiment ba bonne fête na repé sa salutation à ma maman maman Marie-Josée, à Coco Harris, à Faustin Kissiona, mes salutations aussi, à Bébé Mafuta et à sa femme Karine, et à Sophia, ma sœur Sophia, donc, et surtout sans oublier à mon premier conseiller, M. Jean-Bernard Tifunda, toujours au Azoko conseiller Ngaï. Donc, on a une introduction, on a un peu de temps pour développer ce sujet, mais très bien. Donc, après Ngaï Awawa, passer bienvenue, Messalin Arolekana Awawa, pour na akota, na sujet mususu, politique, religion et tout ça, donc beau zelaye, après Ngaï Arolekana Awa. Quant à moi, je vous dis, see you next time, Saturday, pour continuer toujours na programme na biso Awana Welcome TV. Je vous aime bien, je vous salue. Bye. Banda pona koyoka sote okoya dakonange komi molili ya motonge misaka oke chéri adieu osambwiseli ngai nzoto lokumu nanga nyonso bebi oyaka lokola na ndoto moke lokola nkongi naponi yo mama ya bana ozala sala wanga nakamwe kaka ndenge obosaninga na bana ye mbale oyo nyonso toyebaka ngai na yo paka yango na fulu bomakombo nanga kati ya motema na yo mpe basouvenir lelo nalingi natikala boye na ndimi na nyokwama ata mpo na lembi nazalaka na elikya bolingo oyo mbala suka etikala na ngai pembe tokokoma na ye nkoko nasala boni mpo nazangaka yekotikaka nga senga mbwa mawa nalinga moto na motema lelo akende atika ngai na bana ndakisa na yango nalobela yango nanie nalobeli mama nalobela papa baninga na ngai ya lisano bakomi nde kosekaseka ngai makambo nalobaka na oyo esalami na oyo nakanaka lelo ekamwisi bato mokili mobimba soni ya lelo nandimi ye solo nkolo botoba liboso mayele na nsima lelo yanga mayele liboso bozoba na nsima ye na banzuli mama atalele komi nango boye na tombeli yo se bonne chance na likwela epai oke naloba ndanga nini nakumisa yo mingi nalakisa yo na bato bakomaka tunanga boni ye nazangi liloba nayoki soni awa